bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ko sa ba promotion na bino yo artiste toza besoin vraiment ba sa lo promotion ya produit na yo yaka na moko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo attirer vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala ka moko ya mboka kindaka tika nanga yeke de timbujimai yeke tibwende c'est qui est toi danger moko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na ye pe talakaka boya vraiment na moko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières Lomba isembola loboko Nzambalola sembola loboko Nzambe pusana lisuswe Nzambalola pusana lisuswe Yobongina kembo yawe sembola loboko. Mais Fabrice n'a aucun qu'il pareil, il fait qu'il y a un produit yo. Akumisama pona bolingo na yo Yesu yondimaki kufa potenga na bikae Momoina Nzambe yangwele kinyoso na motema na ngai Kola Yesu ya Bonjour à vous, bonsoir à vous chers internautes. Kande tolobara na cadre ya site Nabino Bomoko Yamboka à travers émission Nabino Bomoko News au bozora ba vraies informations oui mais la nouvelle formation est bien naza bongo ngamo côté naza bongo na des plus que pomba on a besoin d'informations bu ndenge ka botindenga bana poto bana Bruxelles bana Suède. Bonjour des plus. Ouais bonjour. Boni. Ouais kitoko. Boni bebe ngako pomba. So avec un pomba ya par rapport à nuance bebika ba pomba depuis surtout tu na Kinshasa on fala mako kata batu ba machette ba mambo ebele parce que surtout zukaka ki pomba na so tu kata batu ba nuance quoi ya ngwana mais on va attendre problème té très doux mais kombo na ba pomba je te bi ke za kombo mo ba yanke kasi ngwana te to zuka kombo wana ya brutalité wana tellement ba nuance bi ma trop ya ngwana ba bige non pomba ya nuance voilà bon album en tout cas album pena donc toujours bien toujours ba enfin si enfin on peut oumeli enfin et oumeli trop batu bazeli trop en tout cas tout remercier d'abord Nzamba likolo yemta sali ki album eko manasuka donc kalami mitaka les 7K donc aussi là na ba enfin on peut si na date voilà les 7 donc aussi là na ba congolais oumeli makasi be point so oumeli makasi bon moni ba problème donc vie la facilité vie a toujours ba combat fallait ba combat dans les belé moi eloko nyonso ya bien et oumela ka ezo apeka temps voilà mais baninga mso ezaki peka ya bien mais oumeli te mais ya bien mais oumeli félicitations d'abord pour na chérie Coco. Ouais merci bon moni neto botama boye ntsa mutu ana ndenge nae donc depuis kana date no botamela na pina bangenge nanga donc so ya baninga et oumela kité bon gloire à Dieu so ya biso pe oumeli bon Nzambe moi yebi pourquoi asala ezala boye mais là ba producteur ça va déjà ba producteur il y a ba ivoirien Abidjan ça va déjà si photo la vérité ça va parce que tout ça les shooter parce que surtout 8 ans oh et là pour na bango parce que sauf on a autant on a bato bazo comprendre parce que musique na choix Congo to yebi ndenge tambo maka ya musique à chaud ya musique à agressivité donc so même bato ou mi ça va tout trop carrière il y a musicien mtezo kufa mais il y a yo producteur et kufa te parce que yo za ba artiste belé moi na c'est décidé que ngamongo na zo makambo en marche quoi ba tantine ba chayo ba mal à l'aise car ba coincé on a niveau mo bo 4 nana ba producteur Tony ba makambo na lo bango après album so album est bini nango mais moi na bota manana après ba reçu yo mo ki ba longi yo na rien to bimsat no bimsa album mo te ki album est bimi balonga na elote parce que moi ndambo to bomba pe na poche ezalaki nango
to bimisa ki on pe ngana moni sili on changer déjà aussi producteur mususu. Bon, pour le moment tout va penza producteur parce que maison miska prod ba jubiso de na la finissage dans la master donc on va jouer album ba coachango usine ba bimisa puis ba simer moi quelques promos il y a ba chaîne mususu na biso peto zo mususu quoi voilà. Mais Fabricaz na ka qu'il pareil il faut qu'il y a produire yo Fabricaz on a évité ce qui paraît on a bobino ba journaliste bino ba trouver bien bébé que ça solo oboyi on a évité ba tendenyo ça semble on a évité sont peut-être informés là c'est un projet où ça marche déjà. Merci à toi bana Poto bana États-Unis bana Kinshasa na moni Jazz Kavulu gros bisous à toi mon chou les Cambona montete toujours Jerry Mongongo Samira posa tellement belé ba maman de pas na ma bavie na au besoin attend et otala la petite qui assure déplique album nous a combien de titres album déjà bongo to kalega 20 belé boy 20 titres et puis donc rumba non combien de générique ba générique ils a 3 na 15 rumba donc toi 3 génériques na 15 rumba toi on a fait belé tout moi qui a 10 000 donc 3 génériques na 15 rumba yo kanga masolo Tony en tout cas moi goloba moni so ça musala bien moi goloba on a gravé on pays zaté on a noté la piste pas fanatique ba ko découvrir makambo na sali ke na loba nozana na facilité on a ko loba belé te quoi donc na lingi plus batu ba découvrir makambo na sali na kati et puis na bi ke batu ba ozala vraiment décider qualité surtout ya musique et là on a bête na moi to les musique on a bête na kati la musique à mikolo la musique vraiment mikolo bon on a bi ke batu ba sous-estimer déplique mais à travers album bino mo bolo la place au pesa nga quoi voilà on aura place au peso comme d'habitude on aura place au pesa bateau mais depuis on voulait savoir de Paul Longwa na maison mère nande okomi yo président plique pomba évolution zo mona comment na bi que le baraque tout va bien moni na bakambutu moi mikakata nizala kaka la on entend ba vie eza facilité vie eza combat yangana même message toujours véhiculer plus pour un album ouverture et ça to se prendre en charge quoi vous comprenez moni lelo congolais ali plus surtout biso akinois ils aka que pire vient nga moko boy yonde prêtre yonde l'équipe bango mais mutoke musalati vous comprenez moni tika na soupa le roi d'Afrique mais na sali na ba effort personnel donc na se prendre en charge nga moko lelo album et comme na souka donc to se prendre en charge et ça la teka que au fandika bo musicien comme SOS vient sur chaque Congo aleki na TV au moni makamwe biso ko to ça ba effort wana vraiment que lobby et ça teke ba fandela yi déplique ya ngona za ko inciter ba jeune nyoso ba lo ko nga na Congo il faut tout le cas tout travailler kana place tout l'exata na biso fandelo kaka peut-être WhatsApp internet bani te faut luka boulot tango ozonga mo WhatsApp okoti mo ba réseaux sociaux bani donc il faut travailler quoi. Vraiment merci beaucoup mais bien ba musicien à maison mère sans problème ça rankin bozara bien ngai na ba musicien nyoso tout ba ka maison mère wana yo mtolo nyoso à Congo tout ça bien prévenir album mais d'abord béni pas artiste dans mon qui Fabriaz a souhaité bonne chance héritier a souhaité bonne chance et pour Tchaki héritier voilà nga pe na Tchaki donc tout ça donc faut créer makambo sko ya bien na mon IP les padres Chetani Gola yépé à Tchaki donc il a que le quoi déjà album est béni par les artistes et le quoi banga sous ces athées. Mais les musiciens n'ont pas pu si bon ba chant quand même. Ouais, bah vocal na pesi kuna nzembo na kabeli bango nzembo parce que ba umeli trop na 3 ans ya patience et ça donné na n'importe qui té. Yango no moni na pesi bango pe chance wana donc ba évoluer puis voilà. Mais depuis que Robanda carrière ya musique parce que là on dit carrière musique au bétanon dans nzembo ya au salon banda no imba nzembo nzambe ouais
Et petit lelo na yo kangot. Oyo kango molongwa nde osala banzembo nzambe. Mikolo chilomba isembola loboko. Nzambalola sembola loboko. Nzambe pusana lisuswe. Nzambalola pusana lisuswe. Yobongi na kembo yawe. Sembola loboko dona yo kaka. Surtout frère wana mikolo na yengana eno mikolo na zoke no na téléphone malgré tout combone na ebité mais ton yo kaka mélodie wana azonga imba misala nga bien quoi. Voilà. Merci beaucoup mais oko ça peut a cappella mon cost oyemba na frère Mbuta. Pour Mbuta do yena lingake trop da akumisama pona bolingo na yo Yesu yondimaki kufa potenga na bikae. Momo ina nzambe yangwele kinyoso na motema na ngai kola Yesu yaya yaya nanga Yesu dona lingaki tellement trop quoi moni ba misien nga benga mo ba misien poto kabula te o chrétien to profane ba benga mo ba misien o ba sala o ba véhiculer ka message ya Jésus Christ quoi. En tout cas ba zapena ba mélodiste donc sozo landa bango elo na lingela bango piano mona benaki balinga utiliser ba piano ba mélodie ya bien wana na linga olanda bango mbing na zoka makamna bango na yenango na makamna biso. Voilà. D'accord. Grand merci à toi, mon chief Patrick Momo, les digital, Eric Momo, à ma maman Jackie, mon fils Jonathan, vous êtes tellement belé, au Boulandara site, Nabino, Bomoko Yamboka, mes consoeurs Gloria Weloli, vous êtes belé, Mi Jaloua, Bruno Ndombe, vraiment Tozoko, toujours na de plus que Pomba. Mais de plus, pourquoi pas, aux UB, bande économe sous la maison, mais aussi un bon featuring. Tout ça, na Prince. Mais il y a des choses qu'on a été mais ça longwa avoir écrit moi c'est la famille non tout le biso et ça tout véhiculer pena message ouverture au moment que prince aye pena que pasteur kutuna bandimina ye balingana ga minge bongonga na yo to swana pona ninye c'est la famille 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 c'est la donc c'est la famille quoi donc musique ils a sous-souté kaka ya swana mambo belé le prince a participé puis ba ya yo to travailler na mouvement puis ba travailler bien faut solliciter ba mi non misu bima ba sali ba groupe na ba non ni wana est-ce que il y a un problème est-ce qu'il y a autorisation il y a place netinga boy atika na nga moko donc autorisation ka nzoto na nga moko komba Paul Bosso ko yembeli kaka moto problème sérieux. Non, je dis que ba musicien ba bima na maison mère neti robinyo mundi boko zoye pe bo sala ta featuring nae parce que ça bo uta maison moko bo bimi mutomto sa mam nae. En tout cas on a problème té mais moni tant au sala et loko no planning mo bo ezara idéal tracé qui faut na travail moni ngai surtout ngai on lo ba te belé ba changa tembe fort achanga pena doute mais album na nga ya défi on a yembi pena lo kwa mutaliboma on a yembi à niveau liboma po pas découvrir qui est déplique après wana ba mission tout ba na Congo na ndimite ke ba okufa mikolo donc ngamoni ti ba 122 ans mo boy tozala po to beta ba featuring voilà. Mais chérie Coco Kano me plique promotion de chérie Coco et un mot promotion na moza te faut promotion ça les mara chaque fois yo mozo stopper mam na otoni moni yango kasto to zongi so na mamba ba producteur bazaka bongo société da salida ba CD mais je mona qui aventure moi les canaux na Côte d'Ivoire enfin yebela déjà bien avant bon sikoto yebele longo sikoto cette fois-ci batali langa na promo nana na lara danger té na limité bon $20 non sur là ba enregistrer na pesa mota ba 2000 francs ba maman bongo pour ba lexara plein ndenga na biso ba bola quoi t'as fait on dit ma pe cause attentine pour ba produire yo kai ke bien ane na bu bat pa bu ante Congo ba bi na lula ba momi mabe comprendre so niveau na lela ba momi allez na besko na ma sous serre la kama camp 600 to bolu ka ndeni na lobaki boy ngana motama na famille chrétienne so pena 600 euro ya il faut ngana koma densula na tiki et non kende ko to gauche droite te misale ze belé na tiki na ko moteka ta na boutique
Vous comprenez? Naloba vi na nga ya micro so ezaki ka pona boma mutu mère na nga mwana nga kufa pona magambo na tiki. So ezaka ke o te foko ma desu na bino nyoso bolo barabo. Tenga pena na lobby yango so ezaka bongo ke fo boma mama boma papa na tiki. Donc na okende ko gauche droite te na ya na plateau na bien en tout cas ba proposer nga boye loka ba proposer nga ngo na moni ke logo la makambo foka na sala ngo po simba nga bolimbisa nga na tiki na nga. Voilà. Mais tout le monde a le baka na tiki so eza pona boye ko boma mais ba boma peka na passé ba comprendre te kaninga zala mon ami personnel Chansa Chungu depuis Bruxelles. Yo ya ngwana babiswana mais depuis concours ya Afrique du Sud boya mon point. Concours ya Afrique du Sud concours wana so landé liango bien isa ba jeune talent parce que tout à l'heure on peut na France maman belé quand même depuis que jeune talent na beta dans premier concert nanga ya vie ezara na ma samba débat mon premier concert nanga ya vie na ma samba débat talabna stade bon ma samba débat deuxième concert nanga ya vie ezala na Lubumbashi na foire monene tant qu'à tout le monde troisième concert nanga ya vie Zénith de Paris et puis na beta Zénith de Paris deux fois na beta Stade de France peut-être va ton chouchou bazwa chance beta Stade de France te nga na chance wana après nga yo beta nga sou le concert masamba débat to yoka ko kima nga akima moni orchestre na biso maison mère ti bazar bayebi moni Ronaldinho na Samuel Eto'o ata ba longwa na bango Barcelone ba Messi pe ba ya na bango mais au moins que Messi fa vraiment ba respect mo boy pour na Samuel Eto'o parce qu'il a marqué époque biso to alora ba Samuel Eto'o ya ba maison mère parce que mutu mota obunga depuis na makambo na sali na maison mère bon donc na défendant mouvement na ndenge tout donc maison mère alora Barcelone donc biso il faut beaucoup compter sur le roi Samuel et tout ça à l'époque na biso après tout longue ba Messi pe ba ye quoi voilà. Vraiment grand merci à toi depuis nous répondre à l'invitation à biso ya lelo kande to lobaki bomoko ya mboka toujours likolo toujours en avant pour continuer toujours pour la site na bino salon wa bana coiffure na Irlande mambo de Panama ya bijou binanga depuis que mot de la fin parce que comme tu es presque à la fin de notre émission la fin ça va rien pesa ka moi lengi mo po batou surtout no bete na nzembo bozwa renard bozwa kiti mama ya si bosse mama koka moi tailleur à bois qui sit ici cordonnier ya tiki ne crochet poma lembine micro pone lengi ya kofanda na kiti moto lingi ya boma ya yebulo yo yango ekomi envoûtement ba chérie nyonso bazowela yango ipare kiti yango eza plus que voiture ezo salarière ezo sala pétraction ça dirait comme kiti envoûtement si bosse comme kiti ensorcelé innocent et ensorcelé envoûté pona bilengi ya kiti zongo ko pesanga liwa sogo yete ye bangai na daye kasi shero moni kiti oza kiti te tozalaki na mama tofandaki na salon tozalaki kotala TV no kelengi elenga kofanda na kiti tala kiti bilengi oyo kiti bilengi te ale suka nango kotele bayaya yaya kotele donc bozela kiti ezoya sotolongi na kiti to erena na kota zamba bibale to na sala nini na mela ba volcans ke wanande okozonga so ke simbite na koluka na zwa kindo ki première qualité ye na loka bambanda nanga babutu beba moi po bati kolanda bolingo nanga na monela pasie pona keleli ba tendresse ba bisou pona bango yeye ya rena la kisanga maloba nini olobela ki maître corbeau pozwa fromage na lobela chérie na ngapesanga love oyako sala na soit kimia na motema elengi que vous êtes jolie que vous me semblez beau et simbite voilà
Vraiment, merci beaucoup, chers internautes. Kandeke, depuis que Pomba Bitos est la sortie officielle le 7. Ouais, les 4, dans la plateforme, nous sur le téléchargement, puis les 7, CD bimito si là non. OK, zélan bisonyo so. Les 7 on est bimanami qui après semaine ezolandande et comme à Kinshasa mais promo déjà na télé les 7 to bandanzela mo poto na Kinshasa mais ba CD comme na biso semaine au ezolanda. Voilà et ils na siège ka ya répétition avant na matika mboka ra kende quelque part na maluku no ke fana maluku libela po ina Congo fort nazo visa moka ya maluku kaka OK libela na maluku te donc non ke nazo ta doki ya maluku encore au déjà titre 20 chants donc tiki bon OK non OK kala maluku donc comme fana na maluku nazo yande ba accorder ngaka visa ya maluku so na visa maluku on a kota maluku na facilité ya. Après, nous allons continuer la promotion. Merci beaucoup. Bon, presque na fin émission na biso. Boza tellement ébélé au Bolandara site en Bomoko Yamboka toujours l'écolo toujours en avant. Bon continuer toujours quand le site na bino et ça bon Steve Boilouel yayo jamais erata et Korataka jamais Patricia la Megan Lolandouzi les maîtres de Bruxelles yayo yango wana ni 15 kalembe tu me manques déjà talakarayo yayo jamais peut erata Samira Samadora mamana Anaïs Chembe. Bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka donc pour zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono sali si feti mona kini olingo mona ngoza juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo yaka na bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières